Ngi kana lobaiza que maman ndera kebwe atika bolingo. Atika azaki muta bolingo. Elle aimait tout le genre. Azaki solana bato ebele. Azaki vraiment. So muta kufi ndenge zalaka. Noko abomi tata de kasali boye. Tobuki bampango boni ya bato. Pendant le pango ba kufaka. Bona que ça soit bien. C'est l'état. Ça en charge mamati makambo s'est calmé, c'est tassé. Bas à disposition. Le pango na ezali. Comparaison n'est pas raison. Le temps de terrorisme, tout le monde va faire en France. Anonyme va faire en bar. Drapeau qui est en Berlin. Otage va faire en Maroc, en France, va quitter drapeau. Et tikala ki kaka au Congo, drapeau ya RDC ezala en Berlin. On a qui deux nations. Botika biso to lela bango. Donc tous en attente to lela bango. Dans un commentaire mon côté sur quoi que ce soit. Donc wana na mama biso mutu moko te na mokili ata ko finga lelo ko loba lelo mais mutu moko te na mokili akolinga ye koleka plein ndenge wana nyata mninga senga pardon bongo yo vana devant ordinateur na moi réseau na yo ya mo internet no ya 19 euros téléphone TV félé comme n'importe quoi sia acho bina sia barapel bosuna moni mwana na mwa esengo po aza mo Kristo totika bilobela mwana zozonga lobi lelo ezaki mukolo mwana azali ko kende batu ya ndenge na ndenge baye awa balingi bilili na ko biso bona kanisi mukolo tozalaki na kuna na cité Bethel na réunion honorable Utikolo Bango na lobaki eloko ke biso tolingi ngai Patrice Msoko na lobi ke tozali kolela Sœur Marie selon ba œuvre na côté positif. On a eu presque papa conférence de presse, il est qui bien, il est qui tout qui toque. Mais il y a une question beaucoup na bombe là qu'il fallait qu'il caca vraiment na tout na yo. Il fallait qu'il na tout na yo parce que Sœur Marie Koufi batutu baleli, bayembina banzembo, danser à Marie et au sala tu yo zoapé coupe yo et ningisi mukil mobimba ndenge pe mort pe à Sœur Marie ningisa qui mais coupe wana ba peso combo Sœur Marie Mesam. Impression na yo nandeni. Salut Nabilon surtout bo sepela na www.cleboa.com l'herbe talibo moni bo tuni susu Fredi Kimbe héros yo ausani Nzetambila na mopanzi oizaka fleur et puis piscine nazabongo na hôtel Venise c'est ça place oyo rythme Mesam donc la fille a le feu Sœur Marie Mesam place azolala de par Naeza Lobby, Azozonga, Londres, Mbokaba, Onja Kimbe, Mbokaba, Yannick Tantoudi Weber, Mbokaba, Paolo Schengen, na London, et pourquoi pas, na Mbokapé du Sousouya, Platine Chipamba, Chancel Mbemba, demi-dieu. Alors, Bouibika Rabisson à www.cleboa.com, Tolinga toujours kozala en actualité, Tolinga toujours Toyeba, Makamwezo Leka. Merci Nayo de la nation, un bon tonton, l'homme invisible, tonton Banda. Merci Nayo, papi Gene, Pichumanga ya chéri ya qualité et Nayo Pedisusu Mutu na bing na mona rasu Nathalie na bengi ou répondra direct et ça la bongo Merlin Bao, merci Nayo et puis j'ai reçu Bondo MK Baby Black la congolaise et Lizzy Batimba, merci Nayo Cédric Walele Edi Akimbe, Apesio Mbote Trop, Merlin Bao et Eliane Loulou la Rose. Et Yang, Nazolo Batro, Eva Bissang, les très puissants, na Eva Liquide. Toza Bongo, équipe Mobimba, il y a www.cleboa.com. Et puis Toza Pena, Venabiso, honorable Nabiso, Oyana Bafimbo. Dans le parlement, honorable Zachary Bababa, le Mola,
les mots là yé par zala na kati ya masolo oyo parole Schengen maman na prince totala rit makamba koloba toyoka totala ndenge koloba biso tozalaka na réalité tozalaka na vérité. Flabel Winnie, tu es toujours près de moi et pourquoi pas le Soussou na yopé Soussou. Orfi Kaembe, merci Nayo, ozo la toujours pemé nanga, ozo consolinga, ozo pesanga ba conseil, ozo sa ma remarque, ozo la vraiment bien. Cédric Walelo na États-Unis, Merlin Bao, total makambezo les cas comme ça, ngana bino tukuta na suka. Qu'est-ce qu'ils sont les enfants? Bano baye bana 14 heures. Bon petit thé. Faut petit fleur, mon beau bouquet non. Vous voyez là qui est. C'est avec eux? Oui. Tu ne dis pas shalom, toi? Je vais dire shalom à ta fille. C'était ta position dont tu as parlé? Non, mais ça, les bons, ça va. Un autre. Ces enfants, dans le moment, ils ont 14 heures à côté de l'enfant.
14h30. Combien de minutes d'activité avant de Ça y est, le plan de coupe. Président Patrice Ngoy Moussoko. Bonsoir, Frère Gilles. C'est vrai, tous avons pour nous d'abord message à mon ami Ngai Nazane Sengo pour mukolo mwana yaki to yikutala ye mwana ti to batelier malgré état où tozalaki na yango tozalaki très affecté pour la disparition et ya maman wa botiye mais quand même nzamba bateli mwana ti na dernière minute awa esengeli akende malade eza te problème moko ya makasi eza te azalaki vraiment bien sécurisé ezala na association ezala na bakonzi ya mboka bato nyonso vraiment naza na esengo mingi mais message nakanisi tokoyoka nano ya ye après biso bongo toloba nsima. Oui, nakanisi tozosololaka ntango mingi na mwana tosololaki mpe à quelques jours passés mpe toyaki lelo mpe tozalaki ensemble eloko eza ya motuya torassure na mwana ke akangama na nzambe oyo mama ne azali kosalela nzambe anakoma vraiment socle ya vie na ye mobimba et puis biso mpe banoko na ye bamama kulutu bamama leki oyo ya ye oyo toza bandeko ya pauvre mama Marie Misambu tokotika ye te toza wana toujours mpona kosoutenir ye ndenge baparent nyonso batikalaka na bana ya bandeko na bango kanisi eza na maloba ya likia oyo topesi ye oyo ya kokende nango ki à tout moment butu to moya koki kobenga biso même biso so tolingi kose déplacer mpona ye tokose déplacer toza na eliki yake nzambe kobatela mwana oyo mpona betude ne esila malamu to encadre tina libala na ye même si kovoyage tokovoyage mpona kende kobalisa mwana oyo na mariage na ye vraiment aza na garantie monene na kote na biso banoko mpona biso benga biso banoko batonton e bamama leki bamama kulutu ne nyonso bayembi voilà. Oui, nakanisi pona yango eza déjà likanisi tozwaki na kati na comité ndeni tokosangana na famille précisément noko désiré azali wana oyo aza chaque fois na mwana oso tolobi famille bango nyonso te mais oyo pena baza proche ya mwana bazali tosolola na ye comment tokokoyokana na baproducteur nyonso oyo baproduisaki banzema mama Marie Misambu ensemble na bango na famille pour que ba œuvre wana cette fois ici mwana ba ko bénéficier na yango nakanisi kuna ba disposition nyonso toza kozwa yango déjà. And she left us on the 16th of January, and she was a well-known gospel singer in Kinshasa, in DRC. But since her death, we didn't hear you. You didn't say anything. So we want you to tell something to all the people who love your mother, because she left us very soon. So we want you to tell something. We want you to talk with your heart. What can you say to all the people who are watching at this moment? First of all, I would just like to say thank you to every single person who contributed and helped towards making everything the way that it was, making everything good, and giving her the send-off that she deserved. As we all know, she was a well-known singer in the whole of DRC, and not only just DRC, with the Congolese people. So it has affected many people. But all I wanted to say was just thank you to every single person who have been there and who have helped me and my family get through everything as well. So, yeah. What do you think about her songs? What do you do after her death? What do you think of doing after? Well, that is for another time. I think we'll see the progression of what God has in plan for my future. Thank you very much. Elo nangi kana lobaisa que maman de Rakeboué atika bolingo atika azaki muta bolingo elle aimait tout le genre azaki solana bato belé azaki vraiment mutumo boé azaki partager bolingo. Elo mon anina kana sa peuple congolais azaki
to garder bolingo wana bolingo o alakisaki biso to garder yango mpona baane oyo ekoya totikalaka bongo tolingana tozala bien ensemble et tout ça. eloko liboso na oloba eza kopesa merci liboso na nzambe maître ya souffle oyo apermettre biso tozala na souffle azwi souffle kati ya ndeko apesi bato makasi baparticipe mpo basunga biso to lexe prévo ensemble. En tout cas bato basungi biso mingi tomeki kokota moi quelques bureaux ko remercier moi quelques personnes mais certainement tokokota na bureau ya moto nyonso te ou bien tokokoka ko remercier moto moko boye te azalaki na États-Unis ou bien azalaki na Australie ou pe de loin à participer qui toujours na koaider biso makambo eleka bien yango to préféré to ça to pesa merci na moto nyonso tu autorité nyonso tu bamosusu bazali na bango anonyme mais bacontribuer qui toujours que makambo eleka na ndenge elekaki par la grâce de Dieu donc voilà et l'autre lobeza merci donc c'est ça message ya monene na ina on a soir lelo eza merci ezaka mwana te moto akotika famille nga mpe nazalaka awa te certainement nakotika mpe famille awa oyebi eza na kokufela tozali koyoka yango na mosika bon nzambe apermettre ekomela biso naye oremarke eloko moko boye ke ezali tant likambo esalami omona boza na baninga lobanda na ye naza na papa Patrice ensemble ndeko Zakari aza wana donc okoimagine te ke aire moko boye mpe omona oke na coin moko boye oseki parce que oza assisté quoi mais ekomaka na temps moko boye donc lokola batemps ya boye ekomi ke ifokabwana na bato oyo bazali koassiste yo ozonga na vie na yo moko personnel et donc eza facilité donc faut que ko reprendre vie mosusu ya sika auto créer espace na mitema na biso ke sert mais voilà, je pense que Bandek Basso comprendre que Papa Nabiso Désiré a vraiment émotionné. Et à chaque fois, Beta Masolo, il y a disparition, il y a Ndeko Naye, Sœur Naye, la sœur Marie Missam ou Atiki Biso, a vraiment émotionné, Ndenge Bozo constaté. Venez, moi je vais parler le temps que je fais toutes les cérémonies. Bonsoir. Toyebi, biso bato toyebi, bao bayebi pete baye baki ozalaki manager, il y a sœur Marie Missam à une certaine époque. Et tout le monde a implication d'une manière significative. Nakati ya obsèque, il y a liwa ya sœur Marie Missam ti na moment to komi, et ça moment oyo tozo pesa moi na sœur Marie Missam Rite Missam au revoir. Na ebité ba impression ezala bondenge ni poto moni opé aboye avec le président Patrice Ngoy Musoko. Na pesi bino merci mingi. Nazo pesa pe frère Patrice merci parce que hier na association na oyo za président na yango nde ba pesa biso makasi. Tant yokai que moninga na biso ndeko na biso produit na biso sœur Marie Missam akufi tozako yeba te to banda wapi. Mais tant il y a télémaki, un programme, bimi liboso na ba risque nyonso
de pesa biso makasi yango bomona ngai mko liboso na kene na bino tozwi makasi apesi merci mingi na bandeko nyonso tu oyo batikaki bandako na bango batikaki misala na bango baye kozala nsima na ye liwa ya sœur Marie Misamu eteyi moto nyonso oyo etikalaki na Kongo awa drapeau ezala mberne nakasimba na nsima parti ya sœur Marie Misamu badrapeau ekoma mberne ndenge leopard atomboli bendele mokolo wana ndenge mpe drapeau ya Kongo ekoki kozala mberne tomonaka bamboka ebele oyo motu monene akufi tomonaki yango na France. Comparaison n'est pas raison. Le temps de terrorisme, tout le monde va faire en France. Anonyme va faire en Babar. Drapeau qui est en Berne. Otage va faire en Maroc, en France va quitter le drapeau. Et tikala ki kaka en Congo, drapeau ya RDC et zala en Berne. On a eu deux hymnes nationales. Tout le monde y a partout, dans toutes les provinces, dans tous les pays voisins. Batou, la sœur Marie. On va s'impliquer parce que il y a Patrice, il y a Patrice. Ndima pose la responsabilité de la compte association na famille ko ko bima. Banoko to orchestre na to famille mais biso to sai confiance na Patrice. Et ça peut occasion na senga na bato. Vous avez un buzz sur Internet. Vous avez un retour sur Batou. Je vais vous éviter ce qui est Zakari va se retrouver au téléma. Tout le monde Zakari n'a pas la sogi au téléma. Mon colo sœur Maria Koufaki le 16 décembre. Les Congolais veulent Koufaki dans mon kilo. Mais le téléma qui est modèle, le téléma qui est sœur Marie. Au tout le monde est dans ma tanga. Plus de 27 personnes sont évanouies. Et quand on a commencé, on aurait dû avoir déplorer ma mort. On a profité. On a commencé Marie Misamu. On va s'évanouir pour la douleur. Na passion vie de Tikali. Était à Bobozoro pour la sœur Marie. Bozu leçon. Qui aimait la population. Le natongo mwana asengaki epa noko na ya le bibenga honorable Zakari to qu'on appelle ça merci na ministre ouais appelle ça biso stade ofele to sala ba matanga ba artiste na stade to futa mbongo mais ya sœur Marie Misamu esaki ofele mwana kana appelle ça merci lelo mbala pe liboso na mwana aseki balapel liboso na moni mwana na mwa esengo po aza mo Kristo totika bilobela mwana zozonga lobi lelo ezaki mokolo yo mwana azali kokende bato ya ndenge na ndenge baye awa balingi bilili te merci na bino mwana azotanga ouais na moi abonnement à métro ouais na moi ticket à restaurant ouais na moi loko ya réception ya bibliothèque parce que moi na faut tanga asa la vie nae ndenge ya parti de engagement ba accompagner moi na la vie ya Christo de bien joyeux molongani akende tokozala le na tongo ministre a ébissi que bienvenue dans le club. Ça veut dire que mon ministre a bungisa maman yaye tangazena mwana moke. Donc ezama kamoyaka. Na pesi pe merci na papa Désiré Ngolo pour la discipline oyo basino. Malgré ko finga na biso, malgré ko tiola na biso, malgré malba be to lobi pour la sœur Marie. Tu veux qui bangote. Sur mon la télévision de l'eau, j'ai passé 2 semaines à les convaincre. Je devais dire un mot, ne fût-ce que merci aux gens. Et pardonnez à toutes ces personnes qui disent du mal de votre soeur, de votre maman.
boyoki bango te boyoki Ruth te moto aza na douleur koleka biso nyonso tout koleka Ruth aza te. Il a perdu sa mère. C'était son ami, sa confidente. Mais encore une fois, tout le monde a un protocole, il y a maman, il y a un ministre, il y a maman, tu as beaucoup de mamans, Ruth. Parce que ta maman, on l'aimait. Donc tu as beaucoup de mamans. Ruth a beaucoup de mamans. Maman va se belé. Manoko va se belé. Donc, nga sepeli pona likambo esamelelo bato botikali bokanga bambanga na bino nano bambanga na bino nano pardon moni somta ebani le seul pays où les réseaux sociaux servent à mal les abisso RDC batitre à lokuta batitre à loba les ira loba pona mama na bango boké ko coacher maman pe sa parole à loba ce qu'on hôpital a comment indeni ah bino boké boché combien bopé si combien et y a l'état mutalongola et maman kuna pour la sécurité na ye viba na quartier boyebi na kisa to koma je parle en tant que député so muta kufi ninge zanaka noko abomi tata de kasali boye to buki bampango boni ya bato pendant le temps de Koufara, que ça soit bien. C'est l'État. Ça en charge, mamati, maman s'est calmé, s'est tassé. Bas à disposition. Le pan on a ezali. Au Vanda. Bana bobani on la réponse exacte. Maman bopé muturo wanga son a télémité mutarote ma bazate. Pour babo banga. Babo banga. Boka banga na bino. Boka na banga na bino pour faire notre éviter. Pour me beaucoup de éviter. Mon colo bino nana o sanga zakari nana o telema. Attention à zakari na zate. Député o ya o na matanga mio nani. Si on m'a fait le 16 décembre dans le bien. Combien va faire mon na o bat ba o telema que ça na stade. Bo telenganiti. Alors bo tika bilobela et minimum de respect pour les frères Ngoyi Moussoko aussi. Vous savez, il a pris le risque. Ezala, pasteur Mbié, Moïse, merci. Bato tout va témoigner, ba frère Moulamba, bato comité Mombo, bolalité. En tout cas, banza mukala et ministre de la culture, ozo là na matanga titongo. Non, là la matanga na bino. Ba famille nous aux abato. Pour quoi les baninga, beaucoup mi lobé là, beaucoup mi loba n'importe quoi. Pour monsieur manga sala combo. Ah moi liboso na famille na bango. Sur Mazana ba yaya ya mikolo baza bana msu âge de quoi si vous vous connaissez le baloba mutasa wey mutasa sauter vous continuez à parler pour ça ba buzz na bino vous voulez ba bon na bino mais beaucoup de l'hôpital aux $100 au foutu 800 hôpital ça est le côté bon zamba juste donc na kombo ya bato lokwa ngai sima nanga bato baze belé ba anonyme ko babi nanga Zakari Zali Boso bato ba ko pesa Ruth Mbote lelo ba encourager ko souhaiter bonne chance et puis ozala yi mokoti azana ba mama belé na lobi ba noko belé ko lela toko continuer ko lela pour la sœur Marie a beaucoup souffert aussi de nos paroles de nos jugements de notre injustice. Mais ce que nous avons vu le jour de ses obsèques, des mémoires de journalistes. Moi, j'ai fait 33 ans dans le métier. Des mémoires de quinois. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Un scandale. Plein de pardon. Bon, il y a devant ordinateur. Na moi réseau na yo moi internet na 19 €. Téléphone TV félé ou comme n'importe quoi. Sia. Tu veux sia. Sia. Bon, et là on a colo beza que
je crois à jour comme dans lelo autant d'années où tu vivais na maman na biso ensemble donc n'a jamais liboso micro moko pona lobaki o non maman na ngala ki boye alia ki boye amela ki boye ki boye donc ceux qui vivent maman na ngazo vivre ceux qui azola nza so azolia ceux qui font azo mbon on a pesaye dans nos salles on a privé dans benga caméra té dans ça logoté donc naza na réponse moteur peso pour l'instant naza na réponse moteur dans peso ata lobby wana donc au vieux maman au nyonso to ezo leka wana za ta na commentaire moteur sala parce que tozolela nano donc nde tozabo tolela na bandeko ezaka na sœur Marie Karaté to tu okufela pe yaya mukolo parfois na biso bato libanda tozomona sœur Marie parce que azali muta public mais yaya mukolo mo tokufa oyebi grandeur na été quoi donc je crois parfois nanu ba poli na sama belete botika biso tolela bango donc tous en attente tolela bango dans un commentaire mon côté sur quoi que ce soit donc wana na mama biso mutu moko te na mokili ata ko finga lelo akoloba lelo mais mutu moko te na mokili akolinga ye koleka biso donc c'est ça donc na commentaire moteur ça sur ça donc, merci. Pona oyemba so nzamba lingi naza na bacours na sala na couture mais si Dieu veut que je change mon cas volonté nzambe en janvier 2016 donc natikali lokwa mona suka il faut comprendre donc vous comprenez oui d'abord merci na ba yembi nyonso oyo ba sepelaki kosala nzembo mpona kokanisa se Marie Misambo nalandaki banzembo nyonso presque esalaki ngai esengo mingi na biso mission chrétien nakanisi eza na makambo so tozo kopréparer en dehors ya kosala nzembo oui parce que il faut to préparer kobongisa Pierre Tombal oyo je crois kala mingi te esenge esalema mpe mokolo wana ekozala mpe na baconcert moko ya action de grâce nakanisi biloko wana lokola honorable Zacharie auti koloba awa aza parmi bato oyo bazali koproduire ye tokosolola mpe na ye oke oyo nyonso tokoorganize ye mpe azala na kati mpo totala comment barecette oyo tokokozwa ekoki kokende à part Pierre Tombal elanda susu rite esika azali parce que c'est le devoir totikali nango ezali kaka kotala ndenge nini rite esengeli acontinue vine normalement parce que biso nyonso tozali wana na ntina kosoutenir ye voilà. Voilà, idée on a eu à malamu ya Pierre Tombal parce que tout le monde est artiste et belé bakufaki na mbora na biso surtout na côté na biso ba chrétien tout le monde ba Pierre Tombal et Salima Kité en tout cas félicitations mais d'abord on a chuté na question oyo rapidement tant on a moni ndeko na biso désirer à répondre et puis série tu peux à répondre à moni ozolela à tout moment à chaque fois que bazo répondre à la question na biso yozolela na habité sentiment nous en autant ozolela à tout moment j'ai le comprendre mais c'est Marie atikeli biso kobanda na ngai tikino mutu asuka atikeli biso leçon moko munene ya bolingo to perdre mutu moko munene na aspect ya amour nakoyebi so bona kanisi mokolo tozalaki na kuna na cité Bethel na réunion honorable auti kolobango nalobaki eloko ke
biso tolingi ngai Patrice Mbemsoko na lobi que tozali kolela sœur Marie selon ba œuvre na côté positif et puis na côté positif eza ebelé vraiment et chaque fois e bana ko inspirer biso Marie pona ngai na ibité eza na makamso na ba facette ne mususu tango azaki vivante e bombanaki mais ne ko découvrir en tango nzambazu bomoi na ye alors sona bani ko lobango wana lingité émotion et salangai mais c'est vraiment elle a été pour nous sœur solo compagnon de lutte to partager na ye ba souci nyonso ya évangile to zalaki na beaucoup de projets et puis tant d'avenir où vraiment ezaki na no réalisé te mais nande totikali na mwana to lobanyos na télé te muke bobana ko découvrir yango ni to ko sala na lingi likambo epesa leçon na ba mission chrétien qu'il faut koluka kimia na mutu nyonso zala bien na mutu nyonso parce que bolamu na yo e kolanda yo un jour. Voilà, merci. Voilà donc nabandi bolandi Rit Missa Malobi, Bolandi, Nekopé à Frère Patrice, il y a Sœur Marie Missa Malobi, et puis Bolandi, Honorable Zachary Baraba, un Frère Patrice, Papa Nabiso, aux années, mais dans toute une question, on a eu presque Papa, conférence de presse, elle est qui bien, elle est qui tout qui toque, mais il y a une question, on a bombé là, il fallait qu'il caca vraiment na tout nayo. Il fallait qu'il na tout nayo parce que Sœur Marie Koufi, Batutu Balili. Bayembina banzembo danser à Marie et au sala tu yo zoapé coupe yo et ningisi mukil mobimba ndenge mo pe à Sœur Marie ningisa ki mais coupe wana ba pesa kombo Sœur Marie Messam impression na yo nandeni non na komisi nzambe eza bisote eza peuple apesi ce qui peuple lobili kamunaye mais boko ko boya te. Parce que nous savons que le match est au Betama et Zaipe Koto Petozole la sous Maman Marie Missambo. Alors nasuka nango to moni que Nzambe ayeko consoler biso apesi sengo biso to zako fuka maso bache bia liboso biso oh to fuka mina bandako to pesa ka Nzambe merci et puis tango mbala moko to gagner mais peuple babando ganga bango moko non coupe comme nango Marie Missambo. Mais les Cambodgiens bisous sotokolo bateke non parce que tozaki na mawa siko nzamba yokele biso mawa a consoler biso donc etikali kaka yango wana merci a consoler binongo mais remarque mo ngena sala parce que à l'époque à Mobutu tozaka na coupe Moseka zaka na coupe Moseka vieux ayaka na fimbu yeyo vieux ayaka na fimbu constater baladi bardoise film de bêta baladi bardoise et binomo kutuneza ngaza historien na 74 yo ala ratenga ina 10 ans muta pesa kombo Moseka na coupe à 74 pour coupe à 68 era na komboté pour tout gagner un championnat en Afrique en 68 era na komboté mais na 74 muta pesa kombo abimisa kombo ya Moseka za mutu aza mwasi. C'était la plus belle femme. Mobutu Akenara, wana seno masolo toyoki, je parle en tant qu'historien. Mobutu Akenara mbandaka kanengeza kozala. Na mama Mobutu, on a pour Mobutu en 74. Alors, il y avait une fille au port qui est venue accueillir le maréchal. Elle était tellement belle. La beauté congolaise il faut penda maréchal Atali Atini babi comme Moseka. Quelques semaines après, quelques mois après, tu as gagné coupe. Papa Lomata, paix à son âme, a rappelé et le oh Moseka. Oh Moseka. A rappelé la plus belle femme. Oh yo mobile a Kozoa. C'était Moseka. Peuple lobby oh coupe yo comme on Marie Missamou, Sœur Marie Missamou, coupe ya Marie. Coupe comme on a ya Marie.
na député national nazo représenter peuple. Le 8 mars oyo mbange ne événement au Salama bozada tikolo baboy. Le 8 mars mbange ne événement au Salama ba fi tout po boyaki obi bozonga bolelati. To banango tongo le 8 mars toke défilé puis to banimi kolelati. Le 8 mars moi na moi signon surtout liputa jupe robe ya mari. Pour couper ça peuple. Couper roya père. Oui, 2016 vraiment dans année ya ser marié. Stade de Pego pesa ma père pour stade ngo za peuple. Basala munene bongo. Bokene Rwanda bona stade ya munene bongo. Basala stade munene pour na biso bakino. Bozo apena stade pena donc batu baye pena na kata stade. Jipa ya mari na jipa ya mari. Na coupa ya mari pe yepe. Coupa ya mari. Yepe coupa ngo na ngo ya mari. Coupa na biso. Ya coupa ba konzita, coupa député oté. Coupe nayo prêtre aux autres aller pour un cas pour Boulara. Donc ici le 8 mars donc événement toutes les femmes aya mari. Donc bino tout boy biga ndenge za échanger te coupe comme nango ya mari. Tous la kaka arrêter à ministre sport et bimara ba combien coupe ya mari. Ko se pesa peuple. Bikolo bo se pesa peuple ma petit méchac petit na moi non lele mabe. Petit méchac, Prado. Azo regretté moi trop. Prado, le roi qui vient à Dondo. Eh, méchac et. Alors, billet moi qui colle beaucoup comme c'est riche net si bâché. Bon, c'est un bon. Bah, quand il faut passer par ça peuple. Prado, vous voyez bien Carabas, il y a des députés, il y a des députés, il y a des ministres. Les hommes méchac à suivre, peut-être un champion, oh grand boxeur, grand judoka, grand catcheur, lutteur. Bon, vous avez bien cher à danger dans la ville. Prado. Peu comme unité de mesure. Unité de mesure, Prado takes elle saute arrière. Moi, je suis moi, Prado va me chaque et Bomakop. Et Bomakop n'a ni. Pour mon histoire, aux garder na kini, il faut monter ma zonga, côté na yo. Yango ce que ça na écran na ma caméra. Ça dit que caméra vous devez l'accès ok bien te obi bomi cop mais chaque bomi cop mais chaque pourtant tant on garde on a kinko le mutu moya sima bele la kakeo côté na yo zonga maele te cop kufi Prado mais chaque net ya papa kenwa dondo même modèle il reprend beaucoup. Honorable, tout petit système il y a tige pour Bayoko et moi. Tige, bon, il y a un peu obligé. Il y a un peu nakolia taba na lopori obiko so etondi na muno yi Kariba babasu yala la raté abeta kandinga za ndinga de la nation bon tonton banda l'homme invisible ou lundi déjà ninga lobby Eva Liquide merci nayo pour na ba image moi la maman la moni 5 kitoko na moni mbala moko Herman Amporio Moni bango bazoloba viens ma chérie vous appelez nangai voilà bango baki kota la rythme ça baki depuis 14h bano baki depuis 14h juste kaka pour bamona kaka rythme ça donc du courage boza ebele Merlin Bao Willy Botela garçon de l'X Papi Guéné Pichou Mangaya Gastedi Kalareno, Juliano R. Kamel Chili, Mekatol. Tellement vous belé, il fallait kaka il est kaboye. Dans la bino tukutani na Oyelande. Kitoko.